Congo, Congo ndemboka. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi, à Eco Dynamique Télévision et des TV, la chaîne de la diaspora, la voix de la diaspora partout dans le monde. Bozota Labiso à partir à Kinshasa, Toye Lelo, na émission na Bino Congo ya nani, et si Katobeta kama solo ya politique au Union Socialiste Koleka. Na kati ya République démocratique du Congo, ensemble on a ba politiciens d'être décortiqués. On a kati ya émission Oyo Congo ya nani. Oyebi uto mwana mboka Corneille Nangaa abimisi calendrier électoral na ye ba voix ezali kotombwama par-ci par-là ba y opposition ya rassemblement limité ba boy opposition Kasavu bandimi bato ya majorité bandimi toyebi te pourquoi bandeko il y a un rassemblement limité dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. Namona mboka Pierre Lombi Baboy. Boyoka ki mokolo ya samedi émission te proposa ki bino ndenge nini mwana mboka oyo babenga ka mwana mayele ndeko Délice Sanga asilaki ko rejeter en bloc calendrier à Corneille Nangaa pe abimisi projet ya calendrier na ye. Na kati ya calendrier wana azali ko senga la ba diaspora nyonso ba rejeter makanisi ya seni oyo ya enrôlement pona nini mwana mboka Délice Sanga alobi makambo wana boyoka kindenga alobi metuninga etika kaka bongo te esengelaki a expliquer biso pourquoi ye azali koboya ba enrôler ba congolais ya libanda ya mboka pona yango tosili kokwa moko ya molandisi na ye donc moko oyo azali porte parole ya envol parti cher ya mwana mboka Délice Sanga maître Lenga tozwaka na ba émission te ko leka lelo tondimi kozongisa parce que ba demande ezalaki ebele boni kimi ezali nzamba pesi pema Nzamba pesi pema Corneille Nangaa bimisi calendrier électoral ni bino envol bo rejeter yango bo pesi makanisi ya bino pe bo proposer calendrier na bino balingi bayeba pourquoi na kati ya calendrier na bino ya liboso bandi ko takeka bolobi ke ba diaspora ba ko enrôler bango te pourquoi yambo yako yanola na mutuna na yo na pesi mbote mingi na ba congolais nyonso tu o bakolanda bazali banda ya mboka nazo féliciter komba na bango ezape kombo ya biso po ete to chamungu na pembeni to zongisa makambo lolenge sengeli po Kongo ekamba malolenge sengeli bayeba ke bazali na soutien ya envol bazali na soutien ya honorable Délice Sanga na komba ba bosala na libanda ya mboka po tozo sala etumba moko komba moko donc tozali na bomoko sika otuni ngai pona nini to koyebisa bandeko na biso ya diaspora ba s'enrôler te na koyandola yango na kosenga balanda na bokebi mingi po ezali likambo moko ya motuya Corneille Nangaa alobi ba élection oyo bandeko ya diaspora esengeli ba s'enrôler po ba voter kasi enrôlement na bango ekozwa 200 jours wana ezali po ete et ralentir le plus longtemps possible tenue à l'élection donc maponami pour les salama biso na calendrier na biso tolobi maponami odi ko salama le 31 juillet 2018 et ça possible to démontrer yango kasi to yebisi bandeko na biso ya diaspora bondi makena élection oyo bo participer te pour ceux qui kaka bondi mi ko kenda ko s'enrôler bino bolobi bozo batebele pa kokanisa diaspora ezali kaka Europe, États-Unis, Asie te nkoko so makasi ya diaspora ezali ba pays voisins na biso o ezape diaspora sika soki ba fungoli ba bureau d'enrôlement to lobandakisa na Rwanda
toyebi biso nyonso problème toza nango na bandeko ya Rwanda toyebi ba rebelle oyo bazali na eteni wana ya mboka ekosala ete tokokoka kocontrôler malamu te nani ya kosenrôler nani ya kosenrôler te. Boyebi bien que biso awa carte d'identité ezalaka te, carte d'électeur nde ezosala oyo balobaka na lopoto office ya carte d'identité. Donc soki tolobi tofungola enrôlement na Rwanda, na Burundi, na Uganda ezali po ete ba interamu nyonso wana ba FDLR ba tuti nyonso wenga kocha nkokoso na mboka oyo ya biso bakoya bazwi ba carte d'électeur pe bakomi benga ba congolais wana ezali mayele moko nanga alingi asala pona ko assurer fraude électorale wana ya liboso kasi ya mibale pays moko te na lobi bien pays moko te pa bandeko na biso bazali bapesi biso ba garantie que bakokoka ko sécuriser période wana ya enrôlement. Boyebi ke tango bakenda ko s'enrôler batu bayaka en masse na esika moko. Boyebi ba attentat ndenge zo sala mana bamboka papaya et tout ça. Ba djihadiste banani ba ko sala ba attentat na bamboka wana. Ndele ba garantir te que bazana makoki ya ko sécuriser période wana nyonso oyo enrôlement ne ko sala. Deuxième difficulté. Troisième difficulté. Biso moko ba congolais tozali na ambassade moko te to chancellerie moko te na libanda ya mboka o ezali en mesure ya ko abriter ya ko yamba population nyonso ya bandeko nyonso ba congolais libanda pona enrôlement. Difficulté muso ezali misolo pona ko organiser enrôlement wana ezali te. Difficulté muso ezali 200 jours wana ndeko nanga solo batika loba na lobby lelo oyo boye soka kei na Chine par exemple pour na kosala enrôlement akocha bureau na yewapi na Pékin na Guangzhou to wapi Chine eza pays moko munene ya lokola boche bureau d'enrôlement na ambassade na biso eza na Pékin par exemple to na Hong Kong mutaza na Guangzhou il faut foutre avion pour aller à Hong Kong pour se faire enrôler tala na ba difficulté nyonso wana eza lokola ngai pona na soit carte d'électeur fona longwa awa na futa tike na kenda te boende to tenga ndajika to kabambare to kutu pona ko carte d'électeur. Donc eza biloko moko ezali faisable te yango to yebisi bango to lobi na processus actuel oyo bandeko na biso oyo babundi etumba makasi poto koma na ba élection alternance démocratique salama esengeli bandima ba s'enrôler te pour permettre à ce que tant wana o nanga zo a raison ale ki sapona bango to gagner 200 jours tout ça la élection na le 31 juillet 2018 to zo mukonzi asika Kabila na ba postolo na ye bakenda to kamba mboka lolenge ya malamu comme ça na ba élection ezo ya tango mboka ozala kimia ba infrastructure ekozala ba ndeko na biso ba kokoka ko s'enrôler pour être ba participer sika sikoyo komba na bango yo bazo bunda et sengeli ba apporter dernière touche c'est-à-dire ba boya ko s'enrôler pour te ba gagner ce Congo ba élection et ozala victoire moko historique et kotika la de génération en génération et que to longi monguna ya Congo to longi et tumbao ya démocratie to zube élection pour être bandeko na biso étranger ba sali action makasi ya ko boya ko s'enrôler au la victoire na bino bandeko et ko sele loko kotika la et ko beta makali solo de génération en génération au la cadeau munene mo pesa Congo. Maître question à liboso olimboli ba imboka bazolanda na Eco Dynamique télévision malamu tina ya boboyi wa bino pona calendrier nanga pe bo pekisi ba congolais diaspora ba boya enrôlement ozomona te tango bozotinda population mingi ba diaspora ba boya ozomona te ke bino pe bokoyi na kokoso oyo bozosenga ndeko Kabila respecter constitution bino pe bozoloba ki ba congolais ba boya kokende ko s'enrôler bino pe bozo violer constitution parce que tango ba votaka mibeko wana na parlement mwana mboka Deli Sesanga azalaka député azara na kata parlement pas za tisiko député ozomona te ke ezalaki na tango wana ya telemela awa ba voter loi et commis
en vigueur bakomi kosalela yango ba respecter pe constitution na isika wana bino bokomi koba ozomona te ke bino pe envol bokoyi na piège tokoyi na piège te sengeli kolimbola pona bandeko ba kanga malamu makambo tokoloba ko voter ezali droit okolandanga ko voter ezali droit mutu akoki kondima kosala usage ya droit na ye to ko s'abstenir kosala usage ya droit na ye na kopesa ndakisa na 2006 bande kwa UDPS baboyaki koya na maponami ezalaki droit na bango to salaki quand même maponami mutu moko te ayebisaki bango il faut kaka boya ko s'enrôler il faut kaka bo participer na maponami ezalaki droit na bango s'abstenaki na droit na bango et ça tout à fait légitime yango to kosenga na bandeko ezali imposition te toza kosenga bango tozo lamusa bango po ba comprendre mutuya ya action ba kosala et vous allez loko kotika la de génération en génération que victoire wana diaspora mutuya kinango et alors là bi à fin du match oyo et ko pesa victoire na ekolo mobimba to pesi diaspora passe bango ne fu ba chabi wana donc c'est un droit biso na envol tozali bato yo to landa kamibe kona bokebi makasi biso moko to violer la constitution te to ki ko tinda pe ba violer la constitution te to zo yebisa bango bazala na sursaut patriotique ba misa la violence po ete Congo kenda liboso et c'est eloko moko e kozala victoire moko ya makasi pona Congo. Deuxième question nangai maître Lenga awa bozali kosala suivi wana bosengi na ba congolais basala saut patriotique batelemela likanisi wana ponanga sengi asali calendrier apesi 403 jours soki to longoli 200 jours bino bolobi ya ba diaspora c'est que kotika la 203 jours oyo boroyi organiser ba élection d'ici juin ndenge bosali calendrier na bino oui eza malamu ndenge ba congolais mususu ba féliciter na annonce ya matinée politique bosalaki suivi nini bino en vol bokosala pour être beau réussir ba congolais ba diaspora ba obazana à Pékin ba obaza partout bandi malikanisi na bino suivi à liboso ya ngoyo parce que boza minoritaire oui c'était au petit proposition ba congolais ba koyi kondima ya libanda bandimi mais c'est ni tant super pour bois qui ça bien bande comme majorité te likambo ya seni ko bois qui ça c'est pas ça le problème eza kuna te mutu na loba ki bien ko voter eza droit soki mutu alobi ngai droit na ngai ya ko voter na boyi ko salela yango eza infraction te na pesi ndakisa na 2006 bandeko ya UDPS na pesi bango mbote bisika bazali ba boya ki ko s'enrôler ba participer na ba élection te to mona ki te moto moko ye akanga bango na makasi ya mema bango ko s'enrôler to ko voter et yango na to ko senga bandeko na biso oyo sikoyo olobi suivi to ko sala ndenge nini suivi ya liboso yango yo to ko panza sango kwete basimba peza na bokebi tina nini esengeli baboya ko s'enrôler ba participer te mais à part que les Ghanais étant boye pour sensibiliser batou na ba représentation ya ba parti politique nyonso ya opposition au bazali banda ya mboka na ba représentation ya ba organisation ya société civile ou ba li banda ya mboka tozole ki sa même message pour être bango basala musala bi paiwa bi bazali ba convaincre ba tenir ba meeting ba conférence pour être message on eleka ngai moko so nzambe ya apesi makasi na kosala tourner moko na Schengen d'ici là nanu na kale ba date te mais na kosala yango pour na ko vulgariser ko expliquer ba population kuna tozana projet ya kosala Belgique, France, Angleterre, Allemagne pour na ko expliquer ba ndeko makambu oyo tozaro lo baboye tango ngana kosala tourner wana misusu ba kosala tourner awa na kati ya Afrique pour la kosala kaka mosalo wana to kosala donc to continuer suivi na nzela na bino ba pandisango to continuer suivi na kosala ba déplacement kasi to kosenga na congolais nyonso tu oyo azana likanisi ke combat to kosala eza malamu message to kopesa eza malamu tozo senga na congolais nyonso akamata likambo yango apanza pe sango yango to yebike na Kongo na Kinshasa awa batu ba vivara mingi na mbongo utaka na ba agence na batu bazaka libanda ya mboka bango nde ba liesaka ba famille yao
Congolais moko azali na ndekone na libanda esengeli ya panza sango yo à faire voir ye mutuya ya likambo yo baboya ko s'enrôler pour être to gagner nana tango nana économie ya mbongo na to soma pona mina lombango na ba condition esengeli peto kanga stratégie ya fodo yo ndeko nanga lingi ko salisa bana Congo ya ko sala likambo ya ko kenda pasi ko tsala na mitu ya ba congolais soki ngambo nyonso tu wana ya este bato ba koti na ndenge ya désordre bazui ba carte d'électeur na ndenge ya désordre yango wana esengeli to fungola miso to telemela likambo wana na makasi nyonso ndeko moko komi na émission topé matinée politique au toujours avec bino a tuni question na tuna yobo tant ozolo ba difficulté ozopesa ba point de vue na bino olobi difficulté bozo ko contrôler libanda bien pinda malamu te abi c'est très facile na tuna question oyo à partir ya ba passeport ba congolais nyonso bazali banda o bazana ba passeport et ozala facile baye ba congolais mbala moko pe bakende ko se faire enrôler likanisi nezani apesi makanisi na ye ezali mabete kasi na ye koloba boye congolais nyonso tuté nde azana passeport ye place azali na mboka azali ayebi ba réalité bato bakenda babwaka bangunda oyo akomi abwaka pasoli passeport bazali alongwe congolais te mais na kopesa likanisi mususu diaspora ezaka ka poto te moto azali na Congo Brazza azana besoin passeport kuna te siko yeba koyeba ndenge nini oyebi ke biso wana bilongi na bakongo na bandeko na biso Brazza to kokanaka okokanga likambo wana ndenge nini oko contrôler yango lolenge nini difficulté yango wana tozali na ba infrastructure adéquate te oyo kokoka ko ambassade na biso na Belgique eza monene ndenge nini ba bureau ngo za ndenge nini oyo ezo ba congolais nyonso tu baza na Belgique pona bakoka ko s'enrôler et que ça la passe état belge bango moko ba pesi biso ba garantie que ba kokoka ko sécuriser période wana oyo ma kambwana ko sala ma enrôlement na ko sala ezali ba difficulté ya makasi esengeli te ndeko wana oyo apose motuna na ye motuna eza malamu yango na koyanola esengeli te bakanisa ke problème ko se résoudre kaka pona bato baza na ba passeport et ça aussi simple te na pesi ndakisa ya baza na Congo Brazza na pesi ndakisa ya baningo baboka bangunda ou ba passeport ezate mais baza ba congolais te to tia miteme zala ya kokita to na yebi ki kozala mwa pasi mais bandeko wana pona bolingo ya mboka pona souci ya démocratie pona combat oyo ba mener pendant des années kala mingi te to kokisa yango esengeli bandima ko s'abstenir na ba enrôlement biso na envol to lobby to kati passe esengeli sikoyo ba congolais diaspora ba marquer ba les ana kana bino esengeli bo marquer bi wana po ete to longola ndeko Kabila na ba postolo na ye po Congo kamba malolenge esengeli ndeko mosusu atuni mutuna avana pesa mutuna na merci na bino nyonso bozolanda biso à travers éco-dynamique télévision la voix de la diaspora tozo kende malé mais pour na kochiter na émission na bino Congo ya nani tozwa ki maître Lenga azali porter parole ya parti en vol parti cher ya mwana mboka Delice Sanga mwana mayele merci tozongi susu epai na yo maître Lenga ndeko wana bina tuna yo boy tango bozo pesa makanisi ke ba congolais ba tika nanu moi oyo to pe année oyo ba s'enrôler te base la maponami okoya après départ ya Joseph Kabila nde bakoki ko enrôler bango ya lobina tuna motuna boy pourquoi pas boké na proposition bozana ngo botalisi na seni parce que ko voter na bango ezali droit botalisi na seni et que seni a organisé longona bino ba parti politique du fait que na chaque ambassade esika ba ko enrôler bato esika ba rotia topé bato ba voter bino ba opposition radicale botindi 3 personnes au pesi na seni 3 témoins ba majorité pe ba pesi na seni 3 témoins ba kei na chaque ambassade esika nyonso ba vote ko ça likanisi wana monyango boni likanisi eza mabete ngana zo sepela ndenge bana mboka bazo poser ba question na bango ezali po baza na souci ya ko comprendre makamto ko loba po ba sosola yango malamu problème ezali te ya ba témoins
boyebi ke biso na opposition tozali très bien organisé libanda ya mboka nyonso tout d'ailleurs combattant nyonso tout aza na opposition pour combattre mener za combat ya population et likambo ya témoin ko se poser te kasi esika mona mboka a sosoli malamu te na tolobi boye difficulté za ya témoin te difficulté ezali ambassade na biso na nuyango moko ekokoka koyamba ba congolais nyonso tout te pona enrôlement ba infrastructure ezali adéquate te pona yango ekokoka te de 1 de 2 sécurité pendant ce temps obi place attroupement ezalaka il faut sécurité ezala to boy à l'occasion ya eloko wana ba tenter salama na mboka batu bongo ba pakola buzo ba wana na ba congolais ba pays wana o pa bandeko na biso bazali bango batomboli maboko balobi bazali na makoki ya ko sécuriser te et bakoki kondima te makambo salama na mboka na bango sécurité ezala te bongo soki likameye nani ya vous la responsable ya likama mais soki ba pays wana baboyi bokangi bandeko wana ba s'enrôler te bokiata na mboka musnet na Rwanda bazala bango disponible pour bandima ba enrôler banani ba congolais o bazala na Rwanda ezala ngo problème te mona mboka yango na lobi opesi ndakisa ya Rwanda na ngina lo ba particulièrement na Rwanda toyebi biso nyonso ke frontière na biso na Rwanda ezala ngo mazopo po Kabila azokoka ko sécuriser frontière na biso na Rwanda te boyebi yango bien boyebi ke parti wana ba groupes armés ça ebelé ba ko sala loi na bango ndenge balingi ba ko boma ba ko violer ba mama ba ko tumba ba village Kabila kotala bango kaka boyi sika eta wana ya makambu na ndenge na lolenge wana nde bolingi ba kena ko enrôler bato si Rwanda ombe kokota na Congo eloko baluka ka banda kala yango wana tozali na makoki te ya ko surveiller eloko wana na pas ba groupe place ba groupes armés zali nani yango akokenda kuna pour na akenda ko contrôler qui s'enrôle qui ne s'enrôle pas te bandeko bongi ba chamité manase ba comprendre que mbala oyo esengeli ba marquer but na passe oyo envoie de pesi bango bandeko ya diaspora bino nde bongi botia bi wana pona de génération en génération lisolo betama diaspora a pesi victoire na RDC esengeli bokanga mitema bondima pona Congo bo s'enrôler te pour la to suki sa maloba ya nanga wana ya koloba esengeli kaka élection ça le 31 décembre esengeli kaka boye to kata ye raison wana za kozwa mapona misala mana le 31 juillet 2018 si ka otuni lobi pona nini makanisi to ke to pesi yango nanga te Corneille nanga azali matoyi mangongi avant bimisa calendrier na ye oyo président Denis Sanga na bandeko mususu ya alternance pour la république bakendaki komona ye batuni ye mituna balakisi ye ndenge nini esengeli atambusa mpona tozwa maponami na lombango azali matoyi mangongi alingi koyoka te lokola toyebisaki yango na esika ya biso mabale ayoki te yango wana tobimisi sikoyo calendrier wana bato nyonso bamona ke makambo ya lobi ya lokuta tokoki kosala yango na ntango moke pe makambo ekenda liboso sikoyo tozoyebisa bato ya majorité po bakoganga balobi biso mpe tolingi baélection bakoloba Kabila alingi baélection soki balingi baélection nanga lobi le 31 décembre 2018 Denis Sanga na biso ba oyo tolobi le 31 juillet 2018 mutu penza alingi baélection il faut mettre la biso maboko aloba au moins bino bolingi salama na lombango ole le 31 juillet to le 31 décembre to salango le 31 juillet boni bango ba koloba balingi ba élection mais pas solingi salama na retard ceux qui balingi ba élection mais to salango na juillet elingi kolakisa ke bazana ko banga majorité bazana candidat te oyebi ke bana candidat te bino be bozana candidat te candidat o ya biso en vol ya biso alternance pour la république boyebi za mona mboka Moïse Katumbi déjà c'était azara c'était moi zonga na mboka ya te kanga mokolo ya lelo Moïse Katumbi Chapwe azali candidat président de la république Moïse Katumbi Chapwe akoya na Congo Moïse Katumbi Chapwe akokamba Congo moyimbo sikalo babiloko ezali komona Moïse Katumbi azana procès o nano esila te o bakondana 3 ans koya ya Moïse awa bakokanga ye batie na boloko na lingi na yanola yo wana ezali makambo bakoloba pona ba endormir population Moïse Katumbi akoya boyebi tant to salaki accord ya 5 ans
toyokanaki ba mesure de décrispation politique. Pona nini toyokanaki ba mesure wana? Poto kenda na maponami na lolenge ya kimia. Mutu moko te akoki ko pekisa muninga aize na batu wana ye. Moïse Katumbi azo sa la partie ya baka emblématique oyo bazo sa la partie ya ba mesure de décrispation. Toyokanaki était esengeli ba arrêter la poursuite contre Moïse Katumbi pour être candidat président de la République. Esengeli azonga abattre campagne naye pour ya kamba Congo lolenge esengeli. Donc côté on a dit kambozate ba mesure de décrispation ekozwama Moïse Katumbi akoya mais azaye mo côté boyebi ke ndeko Frank Diongo aza na prison, boyebi ke ndeko Dio Mindonga aza na prison, boyebi ke Batonye Muyambo aza na prison. Baza ebele baka emblématique ezebele. Bango nyonso esengeli ba libérer bango pour moto na moto ya ko sala politique na ye na kimi nyonso tout. Donc côté wana ko banga na yote nazo yebisa ba Congo ke président Moïse Katumbi Chapwe akozonga na Congo aza candidat à poser candidature naie à circuler librement pour la campagne naie et to voter à Kamba Congo soka zongité ce qui a zongité a zongate pour raison ya kopikisa ya zongezalité boloba en 2016 mais en 2016 mapona misalamate ndeko nakoyebisa yo président Moïse Katumbi Chapwe akozonga poser candidature pe akozala élu biso yo bayi en vol toko memaye na bokonzi akokamba Congo oyo kala c'est que bozondi ma gouvernement Chibala ko mema bino na mapona na sina loba na bandeli koloba ndeko Chibala azali malchance munene pona Congo azali malchance munene pona Congo asali mazopo banda Congo e banda na mona premier ministre Boyete malchance penza ya Congo ndeko Chibala esengeli azala libanda omoni bango moko bato ya majorité na beteli honorable Lokondo Maboko voilà muto za responsable yowana malgré azana majorité amoni ke muto na bango basombaki po Chibala basomba yo yebite basomba ye akenda déjà majorité bato muto na bango basombaki azana ye fouteur esengeli ba bimisa na terrain na lingi na rappeler bana mboka likanisi makambo oyo Chibala bachaki premier ministre pour na makambo misaki organisation ya élection sociale ya ba peuple congolais na sécurité na mboka azwa libungu Toulouse sur 30 mais social et sécurité ya bana mboka a réussi ya mona Kasai Mobulu ezala okoloba boyepo fani na kisa okoloba boyepo fani na Kisasa okolia fufu na malamu kenda na est omona makambo ko sala makala des président na biloba ko kenda na Kasai pour que nous savons mais président c'est sanga zali moko ya baye oyo babundi po ete kimia zonga na Kasai soki biso te to loba ki makambo oyo ndeti lelo mutu za na Kasai président c'est sanga zali moko ya baye oyo akanga kimiso na yete alobaki apandi sango alobeli baba mindele alobi makambo belo monaki ke Nations Unies batindaki bato na bango basala ba enquête bandongolo meso ba bomi lisusu bato na Nations Unies mais tout ça les musala makasi na envol kuna makambo wana pona yango ndimata Chibala na lobi envol Chibala zaka na envol ngana ko loba envol otengela nga Chibala azaka na envol maza premier ministre ya Yona Ngai azali premier ministre ya eloko te asali na mboka na lobi Chibala malchance munene ya Congo ye wana bino bande ko envol boza munoko makasi na ko loba likambo eza ya kobata mate na ko loba likambo eza clair. Est-ce que les fonctionnaires vont foutre bango? Basoka combien? Ba enseignants vont foutre bango? Basoka combien? Au côté de la Chibala na Congo yo. Au côté de la Chibala, on a malchance à Congo. Et c'est que les bachai mupandi. Yango ana kutu mama ya mondele oyo ya FMI Christine Lagarde alobaki na modèle ya kokamba ya bosoto bongo ya kopesa mbongo te. Ba partenaire ba kopesa mbongo te. Wana bino bozo diembela po bino bande ko envol bo remplacer Chibala. Ezalinda kwa Chibala okotangela nga mutu moko boye aza malchance à Congo primature ezanda kwa Chibala te okoloba lokola ese ekoma na ye kitio ya yautaki na ngopa na ye na ndako ye na ngona maître le akokamba mboka na ndenge ya bosoto esengeli bachai libanda maître lenga bapesi bino lelo primature balobi kaka na calendrier nanga bimisi bino boza primature bokontu boza te kosangisa makambu te esengeli kosala makambu likambu ya processus électoral eza na ngambu nango
likambu ya kokamba mboka na gouvernement eza na ngambu na yango esengeli toyoka na malamu esengeli moto moko ta diko ya koloba condition pour toi appliquer accord ezali bosa la calendrier ya Corneille Nangaa mais boso posana ke kaka wana mboka oyo ye Nangaa alobaki yo te ngala ko calendrier après 504 jours yango alobaki mama wana ya mundele aye abendi ye matoi abang yango pe Nangaa ngo abanga mais babendi ye matoi abangi abimisi calendrier donc koloba 504 jours ezaki nango fantasy bango ka bazo soutenir calendrier yango mwana mboka te bako sabatu te communauté internationale alobaki ba élection esalama na 2018 yango moni Corneille Nangaa lokola posa ko sala élection ya te mais comme babenda ki matoi ya bangi aluki jour ya suka ya 2018 pour acha date élection si kabiso to si mindele peto yebisa bananga oyo mundela lobi 2018 bino lobi OK to respecter ma mundela lobi to chepe le 31 décembre 2018 kasi biso to lobi boye to che le 31 juillet 2018 mutoyo azo appuyer likambu il y a le 31 décembre à quoi appuyer likambu le 31 juillet pour eza pembeni donc bakoni ko loba te ke ah mundela ndimio ya biso donc to ko améliorer te Dieu moi na yo accueilli classe ba proclamer à 70%. Moi na habité 70% les ba point nanga te. Yo so félicita qui est mais sauter papa 70% ba point nanga te ba calculer ba point nanga mabe. So il ba calculer bien na 80%. Yo papa ko loba nini te ngana sina féliciter pour 70% makambo 80 les até. So qui papa ou ya sera ça la bongo c'est kaza papa moko ya bondoki. Kabila so ka lié ba élection biso to lobi le 31 juillet 2018. So qui a lingi élection et bisa nanga yo lobi décembre tala bana mayele o ya envol balobi na juillet sala lombango tia yango sala na juillet lokola yebi kaza na candidat te na ngambo ya ye yango ba kolinga ba élection te maître Lenga c'est comme si bino bayi opposition bayi ba politique bozo mema peuple na ndenge na bino Nangaa lobi 2018 na décembre to kanisa ki bino pe envol boroboya bo rejoindre likanisi ya peuple bino pe bo pesi ya bino lobi te soki ba élection ko salama et salama na juin 2018 mais peuple a lobi le 31 décembre 2017 fin masolonyo se su esili Kabila bonis ezate mais to ngabo na peuple ngai moko na za peuple na yebisaka yo toujours na yebisaka yo ngana linga kotambola makolo mingi pona solo la kana batu ngamo na peuple kinwa na yebi masolo ango ndenge salama kana kisasa population ba lobi te que élection salama sous te bon le 31 décembre biso soto kitina nzela to bengani Kabila siko to sala élection to bi to sala te mais ça Kabila ti et ce problème te na problème nanga ezali maponami et salama na 2018 le 31 juillet poto mema Moïse Katumbi na ebonga ki bo esika bazomo na bilo clarté yango wana bo proposer calendrier mais calendrier on a suka bo biteke avec Kabila ou bien sans Kabila bakoma ngona calendrier kasi bo expliquer pa imbo mais yango tokoloba ngai ndenge na zaboye na tikala ko voter Kabila te na bomo ina ngai ata lokola bourgmestre na odi ko voter te donc soki eza na mutu penza ni Kabila kenda eza ngai na lo bango na monokoni ata chef d'avenir na ko voter Kabila te donc bokanisa te ah non biso tosoli te to ko ça peuple te o to koloba yango wana to lobi boye calendrier to proposer pour na maponami et salama le 31 juillet 2018 et aller en contradiction na peuple te ba que ça sans Kabila ou bien avec Kabila na bandeli koloba soki eza na mutu alingi Kabila kenda eza ngai olingi na loba na monokoni lo ata lokola bourgmestre nakoki ko voter mutu wana te. Merci bandeko balandi ya Eco Dynamique Télévision boki masolo eza kitoko mitune silité soki po tele pas mettre Lenga na mutema na pe na munoko ne ba réponse silité et c'est là que to continuer mengonga télévision eza télévision mettre Lenga maloba suka na kozongela bandeko na ngai o bazana diaspora ngai moko na sana famille nene ni bande ya mboka to solola kama makambo yo na bango déjà na ndenge ya famille na koloba yango boye bandeko na ngai ya diaspora ba combattants ba combattantes
bino banso oyo bozana botema pona Congo bozana bolingo ya Congo bolingi démocratie fanda na Congo bolingi tokena na maponami na lombango na kosenga na bino bobo ya kosanrole pona tokenda na ba maponami na lombango soki bo s'enrôler te toko gagner plus de 200 jours soki bo s'enrôler te boko kanga fraude bani bakotisa na ba pays limitrophes ya Congo soki bo s'enrôler te boko faire Congo ba économie et toko kenda na maponami le 31 juillet 2018 et sengeli bo se regrouper bipai wapi bozali bo sala ba déclaration pour être nanga na seni na majorité ba comprendre que ba ko sala la bino te ba ko leke la bino esprit te ba lingi ba se servir na bino pour na ba vandi sa fraude ya bango bo boaka makambo ya bango wana bo sala ba déclaration ferme bi pa banso bozali que makambo ya enrôlement ya ba congolais de l'étranger bo boyi yango wana ko sala victoire monene envoie la paix bino passe bino bo marqué les amis sont monene pour ce bango ba bandi ko sala ba déclaration ba diaspora ya Rwanda pe ba bike biso tozo soutenir ba enrôler biso ngana lingi kutu bongo bala kisa bilongi yango ya ba diaspora ya Rwanda ba koloba total apoto yebani bilongi te biso na Congo Brazza kutu ba ko confondre bilongi biso na ba Rwandais to confondre bilongi te baleka o baza na Rwanda balingi ba enrôler bango to yeba bango na bilongi pe to telemela bango. Merci bandeko balandi to komi na suka année 2018 bakobima na poisa bayaki na opposition babomaki na opposition mais en 2018 tant tous autres temps le 1er janvier bakobima na poisa ba obaliaka na CC il faut babima na poisa peuple akobimisa bango na poisa bazana peuple ou bien bazan na ngambo na merci bozaye belé Mama Godelive na Canada. Merci na Riche Tempête, le patron numéro 1 ya Eco Dynamique Télévision et des TV, la chaîne, la voix de la diaspora. Toyamba qui mettre lenga, to solo na ye, na makanisi na bango bayaki nango epa na bino ba diaspora. Bobo ya enrôlement pour soutenir le processus électoral oyo Joseph Kabila akede. Mais biso to lobby na des TV année 2018 bakobima na poisa. Ba oyo bayaki na opposition bakanisaki tokanisaki bango baza ba opposant nzokande balata ki poso année 2018 bakobima na poisa. Merci na équipe technique mobimba o ba soutenaki biso na moni wana retour ya les grands réalisateurs Gauthier. Merci na Bénédicte, merci na Binonios, merci na DG Kimbangu, merci na Studio Teresa. Bye et à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Congo, Congo ndemboka.